yom to benga rabatu soko zuka dino alotini nga futa mutakala. Bonjour Balanzi à Carrefour d'Histoire. En fait, Balanzi a le ministre de Noël. Je peux si bien d'autres mingi, en tout cas, bino ba e bomandara biso, bino ba e visa vraiment abonné, de s'abonner massivement. En tout cas, tout le monde bino mingi vraiment de s'abonner la carte chaîne, la chaîne number 1, je dis Carrefour d'Histoire, ya yo yanga, ya yi kuna ya biso nyonso, chez Amini ale mala patron, la pesi mbote mingi, la pesi mbote na dira epelena. Réalisateur mbote na wana na buziongo vision na bu kola kati mandefu na bu atuka na bu cinéma apesi mbote mingi apesi mbote na ngana fiscaline apesi mbote na ngana yo pe mon président je dis président Arnold et Takayobi jeune travailleur à Sini babi jeune travailleur à Sini Takayo mbote na ngana pe na yo bandeko balandisa sur le témoignage. L'autre témoignage, vrai témoignage d'un pasteur comme ça, ma papa ou kakabakis. Donc pasteur veut dire pasteur, mutaye ko tout de la sumu pana yo, aye na mabilo ko na ye moko bondanga pesa qui veut dire pour tout yo vingo au commission ya yo. Bande ko balanzi avant to banda témoignage na biso, na profiter ko ba di kambu. Ya ndeko mobali. Peut-être vendre pour na ba filmer biso. Je vais présenter l'émission parce que ma foot a biso et là parce que plus à musala tout tangela hein bino boye bikaka ba chaîne YouTube lelo ezo comme ba chaîne télévisée Carrefour d'Histoire eza entreprise na benga ba foot a biso bien yango nga na vendre la kito vraiment na ki pa peu plasté na vendre pour na pesa na sa musana nga veut dire on va dire mais yom to benga rabatu soko zuka dino alotini nga futa mutakala alotini nga video mutakala point ya to se respecter ko to za pe mikolo to ba africains au moins pour ça nos cas congolais au moins nos cas brazzavillois aux cas msuka africain moko de osala buzo bana no ba tout na TV bazala ndenge moko te bo comprendre elle ndenge abete faut se respecter parce que ils ala musala to ya rote ka ndenge zoto te po non pe na teka ngo pété donc il faut se respecter so za ba te capacité c'est que ça na ba cousine ba pelina ba bongoti ato bota makamo mibali c'est que maleki ne bina bota kata bande ka basi bozwa biso loka bande na binoti bozwa ba chroniqueuse loka bande na bino bozwa ba journaliste loka ngaza ka chroniqueuse te ngaza la journaliste complet parce que tout ça là na internet biso so benga biso ba chroniqueuse en réalité ba mususu ba chroniqueuse te ba mususu vraiment eza musala papa na mama ba futela embo na université atanga abanzango na internet parce que ayebelo ko luka et tout souka na TV télévisé comme ça on comprend tout ça na biso ate pour tout luka mibali ya putu tout ça na biso ate pour benga nga alo tindela nga futa mutaka na tindelo mbongo na sana ngoni $50 na kina ngwa abon boyko kotika badna vanda bon on na mutango zo bengo pe soko tali na profil atie ya téléphone na ye aza lokwa kikwata alo kwa kikwata pena so ana kini bengo tantine permettre ondime kuté mais bengo biso makamba biso ba boni ko botika ba basa musana ki mais bon respecter ape biso sozana batu musu ba yaka kusala kindumba en tout cas exception ezala ka mutuna mutana ndingene mutanta ya na nzela ndingene biso to vanja na Carrefour d'Histoire c'est notre chaîne to ya to sande musala quand le ba ya mimi ya la patronne veut dire ma sœur propre donc to ya to sala ndi musala siko yo moi $50 non na wapi moi $20 non ça non est-ce que nena lati bo $50 ndom te soninga biloko nga lati bo za $50 botala pimo baspe batu bazana ngoko ya en tout cas les autres continue à séjour na biso toujours de l'histoire toujours de une histoire vraie c'est histoire pasteur ko ba pasteur ko ba linambo izaki na ba province na biso ka ayakin pasteur comme na ye pasteur Dordo pasteur Dordo donc Dordo mais Dordo aza muto bakasai ba mboka moko ba kuna pasteur wana zaki na église na ye bande ko balandi témoignage ça témoignage vrai pasteur wana zaki na église na ye
azaki pena pasteur nzambe pe banda osalela nango ye soki pe moto aye aza na ka moko boye songolo pakala ntuka soki pasteur ana prier mpona ye parce bato bandela bango mpe kobika kwa motu bazobika epuis bose retrouve excuse azalaki pasteur moko vraiment bato bayebaki mingi epuis église na ye ezalaki na bato kaka ndenge ezalaka na bamboka ezalaka na bato mosusu bazalaka na bakisi na bango bato mosusu bazalaka na bakisi yoki oluka kisi fo okataka zamba donc soki bafuti yo mbongo soki okoti mpenza na zamba ozokata zamba donc oza expérimenté ya okata zamba moto mosusu akendaka koluka kisi kisi mpo apeshaka soki azopeshe donc soki osala pêche donc ye akangaka bagros poisson quantité ya bambiso oyo akangaka donc ezalaka kaka ya ye moko ezala extraordinaire yakangaka bambisi ya baokapi akangaka bacapitaine donc bambisi ka ya bacherchere wana bakenda koteka na barestaurant kanda eya na motu mosusu mpe azwani kaka kisi mpo na bilanga donc ye soki aloni bilanga na ye bilanga na ye faso ebotelaka na era ya kobuka mpe ndo otanga misi mabe bompwani nalobi yango mpenza na émission papa tiki otanga misi mabe donc vedi motu mosusu nayebi te so mpenza na kisa ya bilanga mpo yango atalinga misi mabe donc soki mpena motu aloni bilanga na ye aloni bilanga na ye veut dire soki ntango bilanga napesaka exemple ya masango ntango bolonaka masango kua ntango bokenda kobuka masango donc masango oyo ekobota wana ekozala extraordinaire et pasteur azalaki na ye wana azalaki na église na ye na kati ya mboka azalaki mpe marié père de 3 enfants banda kofanda mpe sika mwana mwasi ne kitoko wapi mwasi ya pembe banda kofanda pasteur asali 8 ans na ministère mwasi ya pembe lokola nga Noeli Yenge oh plein d'amour réalisateur veut dire pasteur asala 8 ans bandeko balandi 8 ans ya na service en Nzambe ka ndenge ezalaka parce que asala wota na service en Nzambe ya bandi akoservi Nzambe pe soki baka ezoya na église bato bazoya bato basalaka te bazosala bato bazobela bazobika Nzambe pena bandi akosalela pasteur wana et maintenant mwa mobali moko aye mwa mobali wana na famille na bango bazala na bara na kodia bazala na kodia maintenant kodia wana ye ezalaka kodia pena ya kindoki ya makasi veut dire bapesaka ye kindoki pa noko na ye azalaka nganga moko ya veut dire nganga moko puissant oyo mboka mobimba eyebaki noko na ye wana na nkombo ya Zulu Tanda bino moso boyokaka nkombo bokaka okombo makambo na nkombo ya Zulu Tanda ndoko wana nkombo ezalaka Papitu noko na ye nde nkombo na ye ezalaki Zulu Tanda et papa Zulu Tanda apesaki héritage ya kibondoki na ye mingi mpa bana kazi na ye mwana kazi na ye oyo aponaki kodi azwaki kodi ya famille mpo akangaka bambisi ebele ya banda osala ndenge azalaka na kodi yango ezalaki na biloko moko ya bamatiti nde kaka kindoki traduction africaine nde ezalaka salite kindoki ya bato moyindo nde ezalaka bizarre ezalaka kaka juste bamatiti mabo ya mobesu bakangakanga yango na basala yango sous forme ya liboke aya kopesa mwana kazi na ye wana banda ya kosala soki adinga kende pêche apakoli bakisi wana so na nzoto na ye apakoli bakisi adindi na océan ntango adinda na océan abongama ngubu lipopotame akomela bambisi nyonso ya mike aya obwaka bango na mokili ameli bambisi je vous jure c'est une histoire vraie soki akoti na kati ya océan omela bambisi ameli bambisi aye abwaki na mokili ameli bambisi bana osala opération wana na butu ameli bambisi aye abwaki na mokili ameli bambisi aye abwaki na mokili ntango na ntongo bapêcheur bakoya ye quantité oyo akokanga bambisi antoka baninga bakokanga bajare bambisi abongo te donc bambisi ekotonda place na ye donc magnifique asalaka bongo akontinuera demiraka kosalaka bongo asalaka bongo yango wana mpe ka elesaka yango wana ka ekomisa ye boss na baniveau bamboka kuna grand boss basi babundelaki oyo kaka basi ya mboka basi babundelaki fort basi balelaki fort grand succès akosakana te asambelaka pe te jour mosusu alamuki na ntango awutaka mpe ka apeshe boye na ntango azonga boye bayokuta ndeko na noko na ye wana yapesaka ye kindoki wana akufi
tant noko na ya pesa kindoki akufi ye pe esika vondaki abangi abi mutu uta pesa nga kutu kodi ya oyo akufi na ye bonde na kota na mai bo na koma ambisi na koma ngubu lipopotame soki na koti na mai na komi ngubu mso eyindela nga yende mtaya kosalela nga ba service pona zonga mutu soko mukolo ndeti ya kufi boso eyindeli nga na nga kosalela nga service pona zonga mutu atuka nga désormais na bongo na nga mutema na kotika na nga soko kosala kodi ya ndoko na nga o apesi nga ite bandeko balandi papa wana ke na église akekuta na pasteur en tout cas bandeko balandi papa wana abi ngande naza boye noko na nga wapesa nga kisi wana yo wana kufi na ye donc ere yindela nga noko na nga nde mutaka kosalela nga ba intervention maintenant en tout cas ngai na bongo na nga mutema na tiki na nga makambo kikodi ya bandeko papa wana ke na ye na église aki otubela nyonso oyo asalaka na église avant na bandi lisolo na yesa bino yaki na pasteur moko boye azaki pe marié abota bana ya misatu wana pe kobanda na kati ya ville wana maintenant ntango mwana mobali wana ake kotubela na église ntango mwana mobali wana ake kotubela na église loko pa akei atiki biloko nyonso epa ya papa pasteur aye papa pasteur nde ko ezalaki dame aye apesi histoire ya famille na bango ndenge ezalaka nde bazalaka na bakodi ya ndenge bapesa bango biloko mosusu bapesaka ye badon ya kindoki wana toka ye amoni moto apesaka bango badon wana akufi na ye na ye mpe aa na posa abongwa na ye motema parce que ere eyindelaka ye moto akufi nde moto ayaka kobikisa ye maintenant ndenge moto wana akufi na ye bongo eske akobikisa ye donc en fait aye atiki na ye kindoki atiki na ye makambo wana ndima koma na ye preuve soko bapesi pasteur biloko pasteur ifale azwa biloko wana tumbango pasteur azwi biloko wana akoti na kati ya ndako bandeko balanzi akoti wana na kati ya ndako na ye mondimi wana mpe akomine mpe kosambela na église ya papa wana pasteur asali na biloko wana 3 semaines atumba yango te jour mosusu ka akoti na chambre amoni biloko wana pe abengi frère wana frère yo banda kosalela biloko ndenge frère pakanisi kaka lokola bon pasteur atuna nga peut-être pour alandela wana baprière ou soit pour atumba ngo il faut ayeba ye mosusu mo bapuissance mo boza kuna na kati eza tellement fort ayebela fois kotela mo mabondeli aexplike bon nga napakolaka biloko na nzoto napakola yango juste na 1 heure napakola yango na nzoto nazala deya tout près ya océan na demi na océan namelaka bambisi nyonso ata mbisa mokie naomona mbisa na eza mokie na kati ya mai mais so na bwaki na mokili akoma bambisa minene ekoma bagros poisson pene na wapeki so kotala nga bongo tika ekoma bagros poisson donc amela bambisa ya kobwaka na mokili amela bambisa ya kobwaka na mokili amela bambisa ya kobwaka na mokili asala wana pesa yango vrai cope ya debora likambo medi vrai cope na kobeta na ngango na kozwa na nga mpe biloko ebele bambisa ebele veut dire eleki 3 jours passé apena ake na ine aka nde mondima esaki apakoli biloko wana na nzoto akoti na kati ya mai mela bambisi aboki na mokili mbela bambisi aboki na mokili mosala nzambe baluli na ye mbongo mbela bambisi aboki na mokili mbela bambisi aboki na mokili mbela bambisi aboki na mokili na ntongo azongi mpe motu yaya bayebisi bino bakende bayebisi mwasi na ndako atindi maloba bakende kozwa bambisi paster akendaki chasse bobika via mboka ndenge ezalaka motu akendaka chasse motu nyonso akendaka peshe motu nyonso akendaka buzamba babi papa akendaki peshe lelo bokende kolokota bambisi ni papa na bino azwi bato basepela ntuka nzambe asali ye bambisi ebele boye nzambe asali tala liboke bambisi papa kangi ye baye na bambisi wana na ndako basali na bambisi wana 12 semaines bateki bazwi mbongo ebele olia tika na ye tata oyo apaster mosali ya nzambe tata mpelo oyo fala tika na ye rien abi elenge ya mbongo pardon madame tiko otalanga bongo atuka fala tika na ye tata wana akei lisusu bandeko balandi ake lisusu mpona mbala mibale apakoli makasi nanaka ndenge mwa mbala wana ayebisaki adindi su na kati ya mai adindi na kati ya mai mela bambisi vedi kisi suka nango ezala à 3 heures du matin na bamboka deya na ba 4 heures bato bakota na zamba orke esika akendaki kobomba biloko na ye wana ya kindoki ya kinganga babomba yango na zamba sikoyo bango bakoti na mai donc veut dire obomba yango na zamba ye okoti na mai ntango akosilisa kana molili wana obimi yo na kibimbisi oke ntango soki otuti kaka bamakasi wana boye pa osuluka bozongi na wa moto
bakolo bilanga côté papa wana kenda komba kindoki wana bango bazaki na initiative bazaki na en fait comment je peux dire bazaki na programme ya kotia zamba na bango moto tebi na bamboka nde batumbaka bazamba kwa bangi na programme déjà ya kotia zamba na bango moto oh bandeko sangwa mawa veut dire bandeko batie zamba moto na ndenge se papa bombaki kindoki na ndenge ya likolo nayebisa bino moto ebani na ndenge asi ezomata papa na osentir te esika boye te natali na osentir kinayoke aomona mpo aza moto ambisi te aomona peteke te esika na moto ezopela nakelonga biloko na nga mbango noki teke ezika rien ya kufe ndeka bambisi na kati oseya lelaka nde bambisi lelaka bambisi bwakaka puwa soka bwaki te moto ekomi na kote na nga te nakemela na kotuka suka so na ye na kokoma na nga motu mela bambisi soka dini na maya mona tala bamokasa abenga bango bongo bamonganza bangala mtu bayi makambo balinga bambisi fort bamona bambisa minene pe lokola likola nweli yenge tala bambisa minene lokola libokwa na bu lokola likola ya debo donc bamela bambisi oh akomi pena ayo baka sutuka suka na moni bien que moto lingi koma tout près ya biloko ne yana kizika bio te kizika te adilisu na mayo bandeko balanzi tanga meli bambisa ki awumeli na kati ya mai awumeli na kati ya mai akomi bambisi bakoma okima ye paso landa bango bambisi baso kima pa ye kaka posa landa bango bimba na mai liko bima te pwa ko bima bima boye moto ezikisi biloko wana nyonso vedi kodi eziki aya bandi koluka place atiaki makasi na ye makasi ye monana te asala boye azongisa boye papa akomi lokola kizengi na mbisi etakaka ye de akomaka nde nkubuli popotame akomi lokola kizengi aluki biloko na ye abimaki esika na ba 3h40 aluki biloko na ye esika wana atikali omona ngo te abi te nazonga nao na mai na ya oluka ngo na ntongo azongi na mai bandeko alamuki 4h soki azaki abimi na mokili aluki yango amoni yango te molili kaka na vedi moya abima mpe na moi eza te moya abima na moi eza te azongi na zamba bamama na bapapa bana ye kuna kote batikalaki lelo papa biso akendaki zamba papa biso akendaki bilanga papa biso akendaki peshe na nazongi te dimanche mpe kokaka te koki ifale moto ateya motu mosusu atei paster azomona te paster odimerika na kati ya mai alukaka nde kaka biloko na ye wana emonanaka te sans le savoir ke biloko wana deja etumbama nango donc moya azonga susu moto eza te bandeko balanzi jour mosusu alamukaka na mai abi te fo nazonga na ndako na nga bandeko balanzi paster abandaka na kimbisi na ye ntina ndako na ye afongoli porte mpe akoti nayebi te soki basi ya mboka bino boyebi basi ya mboka ndeka bazala makambo makasi bongo basoli mpe na mobali abetele histoire ndenge makambo nyonso esi koleka donc mwasi ya mboka abangi na ye mpe teke mobali nanga akomi mbisi abeteli mwasi lisolo alobi te nakendaki boye nasalaki boye ezosoki boye bobengelanga frère kingandi frère wana nde akoyeba likambo nini nga na kosala mpo nazonga motu bandeko balanzi ça c'est le minute nolinga bi témoignage kande lekaka tosala yango na kote tobeta yango fondement tobeta yango masolo ya kofonde te tobeta masolo vraiment ya solo mpo ete yaka biso na bino totikaka lokoso ya mbongo ezalaka mabe bandeko balanzi le ministre noeli yenge tata wana babengeli ye frère wana oyo ayebi kotubela masumu frère wana ayebisi papa nga naka kotubela masumu naka kopesa yo te ke kisi oyo ekoma ya yo naka kotubela masumu nga naka kopesa yo te ke kisi oyo ekoma ya yo veut dire kisi oyo ngai nakokana nga kokomisa wa motu te parce que moto abanda kosuma nga soki eyindeli ngai yaki ndoko nanga kofa na ye yango omoni nga nayaka kopesa yo kisi wana otumba yango ena yo koma koutilize yango tasi kondi explike bon en fait nga nanga mpe na eloko kosala te naza nanga mpe na miracle ya kosala te yo kutu paster donc nga nanga kaka simple motu nangi nanga mpe kaka na kisi oyo deya mpe na tika na ngango nanga suni eloko te bato ya mboka baye bamosu toboma ye tolamba ye bamosu te aza papa oyo asambelaka mpe mpo na biso ayedaka biso tovanda na ye te mpe toliaka mpe na ye tunanga basali tata nani bandeko balandi bapexe ye batoboli ye litoyi batoboli ye neti kaka ngugu ndenge azala bazwi litoyi ya ngugu batoboli yango bakotisi ye vis d'oreille boucle d'oreille plutôt batoboli yango bakotisi ye boucle d'oreille et puis bakomi na nsima mokongo na ye info pasteur vi olukaki yango wana soki obi ofandaka na ndako mokolo oyoka nzala olia bana oti okomi deya mbisi atuka fozongaka na mai
bakenda kotika ye azokende bato baolanda nsima bato baolanda nsima ti akota na matiti ngo baboye papa na akoma ne mbisi achange na ye mode de vie akoma na ye kovivre na mai tolezaka ke bandeko balandi bapaster bino moto bozaka nakokanga bilo na nga parce que tokomi na suka témoignage na biso tobekisi yango wana en tout cas tokomi na suka yo moto olandaka baninga soki omoni moninga moko boye alati mwa bien olingi olanda ye soki omoni moninga alati elamba na ye ya mokuse yo mpo olingi olata elamba ya mokuse soki omoni moninga atie kabele yo mpo olingi otia kabele omoni nweli yenga avanda ye na kiti na moi yo mpo bitenga mpe funa sala bona avanda na moi yaya kolandaka bato na vie eza mabe tout tolobela yango mpona ka envie na mokili ezalaka mabe so omoni ka moto ayaka monende pele na ndenge mabundi na ye boye alinga mpe namela tia fana koma mabundi loka pele namela nakobeba ti nakobeba nakokoma mabe nga mosusu fela asalaka nde naza boye donc envie ezalaka nango bien te tala paster alandi ka bolingo ya mbongo abosani kaza mosala ya nzambe lelo toloba boye asuka na ye na océan avivra na ye na océan donc comme conseil tikala oyo ozali zala ndenge ozali so basalaka o moke ezala moke so basalaka o monene ezala monene mpona bapaster toza koinsiste mpona bapaster bapapa basali ya nzambe soki oza na don prophétique te kokende likolo na ndako ya nganga te soki oza na don ya guérison te kokende kolikola na ndako ya nganga te mutu na mutu aza na ministère na ye nzambe apesa ye et en plus bino bozalaka nde basali ya nzambe bozalaka basali ya bato te basali ya mbongo te esika na fo bochange mwanda mokolinga mbongo mingi ebebisaka mpe baministère me botala moninga na bino paster kota suki en tout cas tokomi na suka ya émission na biso napesi mbote na nga na balandi nyonso ya Carrefour des Stars baabone na biso nyonso basabona massivement mpona chaîne na bino dans chaîne number 1 bango chaîne eza ya yo yanga ya biso nyonso mpe ya ye kuna dans notre chaîne fois donc bosabone kaka bocontinuera kosabone et vous ne serez pas déçus en tout cas nalingaka bino mingi donc tolobaki tocontinue kosabone en tout cas chaque jour bosabonaka chaque jour bosabonaka wana vraiment esala biso bagrande fille esala biso mpo toyeba na monde ntime ndenge mabe te mpe toyaka koteka na biso eloko te toyaka koteka lisolo toyaka koteka nde bémission toyaka koteka nde batémoignage en fait nga eloko nayaka koteka yango wana nayaka koteka na nga eloko mosusu te napesi bino mbote mingi yo moto obengaka bato mpona kosenga bato babiloko atina te en tout cas il faut changer boyebaka yango malgré tout Jésus revient bientôt donc totikaka bizoba wana tomilengeli tokomi na suka en tout cas tokomonana la prochaine numéro.